biso nyonso toyebi ke Barcelone abandaki kobongama makasi mpona voyage na ye ebanda lelo te kala nga depuis nayeba Barcelone nayebi ke Barcelone aluka nzela poto depuis nga nayeba ye donc naozala surprise te ya omona ye mbala na France to na komoni na aéroport mpona yebi ke abandaka koluka nzela wana baescroka ye mpe trop balia pe bambongo pe trop mais lelo siko epesami ke akende vraiment nzela yango oyo abandaki koluka siko pourquoi ka tozana makanisi ke eza mère moto amemi pour première fois mère loko amemaki ye nde deuxième fois pesa pe ka mère non Barcelone ake voyage ya ye nde babongisaki na mobali na ye po a rejoindre mobali na ye ndenga ke bongo aumela nete asaka 3 mois eza devoir aopesa bato nyonso te aotikaka mwana parce que bébé na biso barque atikala kuna atanga na bekola kuna po azala mayele koleka biso mo bamama atikala kuna comme ça ye Barcelone ayo zonga apoto travail bo to tourner te netinga mikolo na tourner ba film ne trop a savourer na bolingo po to kolo ba France te po dasa kenda a savourer na bolingo donc Barcelone vraiment un bon voyage to yebike tara yo la folle mutali boma na biso quoi ye penza na minute oyoka te ato comme minute ate na ba message te neti ba Barcelone bonde ba ke ba France bongo ba okuta na taso pe na français ni nyango wana a produire ye et ça la peut bien fierté ya mboka na biso Congo déjà mutu soki ake de l'avant parce que ko tourner de na Nigeria wana eza mutu asali pas ozomona mutu asali pas déjà à côté na ba Nollywood wana asali pas na tango mutu asali pas bongo aza mutu moko il faut toi applaudir toi encourager et ko sala ndeni sko po que tourner ta na France producteur moi ko bimate azo sous sila ki ndata na France kuna ki tourner et ngasko elo e kamsa ngasko yo mona msusuka ka ba congolais ba monisko irsi atape ba tumso moi pe ba ndolinga au moins et boti bon terme bi mo jalousie mo be banjo mata bango pourquoi ye ba moni ba moneta bongi neta ke osimba lola neta simbe lamba yesu non moni biso mo ba artiste ça biso passe te ba Nigérian ndezo sa bango passe donc ba comprendre biso te o peuple ndeni oyo to ndiminde kona bango akoma ko jouer na biso Gomez Mabineza wapi Irsil aza camarade ya nae na tango emsu osepela na mutu ba tourna ba uta ba groupe moko siko era monike ngape na komi ko produire awa na benda pende ko na nga to bando travailler na mabeza wapi na tourner lemba isute parce que to ndongwani na bana lemba eza bongo te kenda bongo so bango balinga ete to lobake awula kufa na carnaval ya héritier bango balinga to loba bongo te nga ba biso bango balinga ba lobake awula saki fan mo bando le kanane kaka de batuti kaka bongo ke ka bongo sko biso pe to boya na bon moto pe e bomana te parce que to kabwana ke des poissons biso nde to comprendre que te banguna na biso mususu babata makala bango na Cardozo sikonde nini quand même boza bande quoi il faut déjà qui me kota to blokana solate mama love is crazy love is for me Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te ndenge abandaki ko sala kala yango ngai pe na ebisaki ba oyo batambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba avion ba kenda partout ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus qui sende bokobika batu wana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili
Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris. Naye ko témoigner moni na nzamba oza na wa sai na bomo nanga. Nazali na problème mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste. Donc ba déclarer ki mwana comme handicapé a koloba te. Na etango na ye ba ko l'exemple papa Moïse. Papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komi loba. Naye ko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nanga. Nazali na problème mokanda. Toi réponse na zwa kabariji. Na raison moko ezata na sens te. Lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc ona etémoigne moni na nzambe oza na mwasali na bomonanga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto mbote na ba nyonso bozali bosa pour cette émission na bino surtout chaque fois dans le baka so to yeto mais la kabino ba information o ezalaka vraiment malamu pona bino merci mingi na ba nyonso bobengaki l'incroyable Miran Kianvu pona ko souhaiter ba bon anniversaire ko féliciter et ko pesanga ba bonne chance na vie merci na bino nyonso en tout cas merci aussi na Abetine Sakasaka depuis France merci beaucoup Bakiselaka iliko na ye l'embauché du FEP Congo merci beaucoup les lobos vous a jamais déçu aux na prise de vie ezali bongo Mika babi muluba solo tellement ndefu muluba solo égal à beaucoup luban seka wanizanga raté les lobos vous a jamais déçu po nazo yambe abino une artiste comédienne la grande dame na ngabeng la grande dame parce que elle a vraiment une taille d'une dame. Mirma Baende, la grande dame. Bayembe, bonjour. Bonjour. On a bien dit la grande dame. Hein? Ah ben oui, la grande dame. Voilà. Oui, ma petite na grande dame. Non, on a évité, mais on a évité que par rapport que Naza une grande dame. On se binga bon en boyate. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dans le bon, on a ma micro parce que dans le merci beaucoup. En tout cas, ça fait ça l'émission, ça fait déjà presque une année vraiment. Oui. Dans le vraiment, il faut plutôt penser teke. Et ça problème. Teke fait penser vraiment. Ah oui, et ça problème. Boni Moussa na yo na YouTube tout le monde a dernièrement wa vous avez fait une chaîne moko do travail soutien to ka chaîne na otika kiango to ka pour ça chaîne moko comment ça évolue. Non, on a ça la chaîne, on a déjà la chaîne. Donc, la chaîne où il y a en secondes, et la chaîne où il propose à biso poto coordonnées. Au monde, ils ont ça, na biso ceux qui m'taillé qui n'a coordonné les chaînes à Koboyate par rapport que biso tous en a besoin. Ernia surtout côté Ambongo donc si on a côté Ambongo on a travaillé côté on a travaillé peu na chaîne mususu et ça la artiste bien. Donc voilà, on a coordonné chaîne, on a peu kenda déjà, on a comment coordonner chaîne mususu na oanga moko donc deuxième chaîne. Mais la monaka bossa qui trio moko bo. Non, quatre voilà. Vous savez quatre moko boye, ya balabasi opena baza ba cimenterie makasi. Ngala no ba kutona bolinga bo boma biso toni. Na monaki ezalaki je l'aime. Tomoni Yamado tomoni nayo initiative wana maswa kuto na bina ba basi ba cimenterie maswa kuyeze mobali na kakati na bino bonga bosa biso nini vraiment. Bon, initiative wana ezaki vraiment une bonne initiative par rapport à nini par rapport que biso mona biso moko déjà ba producteur ba banda kutanisa biso. Au monde a même sous que tournage mo ba ebisio que pour tourner ba fille minene webi dande non que tournage ben okuta Karine na okuta GLM ozo mona nga moko ouais ba catégorie na toye baka que non toye ba déjà tobi oh so tobi to que tournage ezaka ya basa minene c'est que bango na ebi na Karine na ozanga te mais na tournage mo to ko kende ya izaki ya Bellevue TV nde namona ba ko bakisela biso Steffi mais yé na ba tournage tokuta kete tokuta na 3 mais na tournage wana mona to kuma 4 voilà donc to ba déjà ki bateau tokuta na yango to bito sala organisation ezaki idée utaki pa Karine je pense
yango il fallait tokutana bongo nde babengai nga pe bainteresse nga r na ye tokutani na bango tosololi donc ezalaki na sepele na idée yango une bonne idée tokoki kodémarre nde tosalaka oyo tosalaka wana bon non maswaku mpe azalaki r nga babengi nga nakuta ye maswaku kuna nakuti da maswaku bango nyonso 3 bazalaki donc nde ozangaka nga nga mpe nauta prière nayebisi bango nasisa makambo na osala batema babengai nga tro nde na ye okende bayebisi nga mpe ide na sepele na ide yango tobandaki kotravaille ensemble voilà eloko na remarkaka biso bacongolais tobanda makambo bien vraiment mais suka ezalaka tobebanaka en tout cas faut supporter nga le pene faut bimisa faut loba po bato pena baloba nga na lelaka bino fort na wata bagag na bino mais eloko na sekete kino makasi jour moko un ami na niveau ya poto na Espagne Luiso Mbala lega maneke abstinga mira mais na tout monde so ba gag wana te oyo bala baso minena na balo sanga bala sa minene nini bala baso asimateri wana ngabi les 4 piliers du théâtre du rire mais basa ka suite pona nini na yoki ke babeban entre bango ke idaika ke moko suwa ke koto yo na maswako o su na maswako yango no moni babeba na kibeti apsona izaki nde non izaki même pas bongo voilà ngai babenga pour la première fois parce que idée bango ndem to ba créer ki idée nga na yebisi bango na yebisi bango na bi oh to na idée moko boy awa to sangana boy to banda tourner na ekokende kuna nakomi kuna bena bi toza combien de personnes tout na bon nombre de personnes to combien de personnes bon ba bisinga baza 3 plus nga 4 na bine pourquoi pas na isi bon pourquoi pas toza 6 ba bine o te to bakisa mutu te to banana nanu biso mo na 4 boye comme ça so to moni ke eke bien nde to bakisi batu mususu na bi bon idée eza bien neti nga boye naza na nga prête pour na obanda mais batu musu baza na kati awa ba obebisa na isa bango dès les premiers jours oui tant ozolo bango na misa binonyo sozaki wana bisonyo sotozaki wana parce que nga nakuta bon nga azaki kwa 4e personne na yaki sur place et ça la na ndako kwa Karine na isa bona bi monde toza awa nga na nga prête to ko banda le lobi na kuna to tourner chaque jour mais awa batu boza na bino misatu awa bo bebisa na bino misatu parmi bino misatu awa moko to mibale ba bebisa tina bandolo babona ndolo bana Karine ya Mado tina ndolo babona ndolo bana GLM bango mibale mais na longole masopo masoko a mobale na bi donc bino mibale ya lokwa na ise bango bino mibale nde bobuma mais eloko ekamusaka pona GLM na mona atam comment te place GLM a bebisaka donc GLM azaki ba tournage nyonso GLM dans angate et comme écoute susu ye akomo dépasser biso susu semaine oyo fallait to tourner susu nga na tourner na ngate ya tourner semaine on fallait to tourner susu Karine na tourner te GLM donc to comment tourner beaucoup plus GLM donc GLM azaki vraiment active na niveau moko oyo to banda comprendre ngote osomona menga dès le départ na kanisa susu yende ako faucher ou soit Karine donc on a essayé bango clairement que bino nde beaucoup bebisa menga na nga prête na tanyo so oboza na besoin na nga na bando ya jouer donc voilà siko nani mutu abebisa po expliquer sur le biga kino na kat na bino mibale GLM na Karine Mado moko bango bebisa mais mutu zaki actif ezaki GLM donc Karine Mado mutu bebisa ki exactement bon Karine abebisa nini parce que Karine vraiment c'est ma sœur et Karine ils avaient tournage tout ça yendo sandeni so si jour nanga bison soto ya to esko yo boye ko epolenga to no sa bongo et tout ça là qui non premier tour et simbi semaine manque simbi deuxième semaine et esko ko bando beba je crois bébé deuxième semaine soit troisième semaine et comme ce que jour à tournage nanga Karine a été tournage nanga te na manjo benga non ya kasi déjà maine yanga masoko pa ene yanga mais Karine a été déjà toza 4 piliers fait bison sur 4 toza présent donc so toza te so moko za te sur 4 piliers te donc ça il y a déséquilibre Karine a yanga te
pour ça ouais non ayaki te kaka apesi raison na ye non apesi raison que non abelaki azokanisa to bien te boye mais ti tosisa tournage to ameliki so ya tonzo zela pe non pour aya participer na tournage ti après ti tournage vraiment comme na suka ayo koma na groupe oh na tiko na bien ngakuna njo seka na bine mama ah ok nango bongo kitoko ngape na yebisi ebungu toseki na biso pe mom je l'aime skolo kwa yebi nga bien mama njo bango mema boma moto na seki na nga peka ngape na tiki na nga bango peka bongo jour pe sko ya tournage ya Karine sko nga na okendeni ngape na bela kiti oh rando fort yo pe nozo mto rando olingi rando trop te nengi rando te ezali kelemba amoni nde tosala makelemba boye mira so yo tielinga te nga pe na otiela o te eza tournage ya ofele tondo donc tozo épauler ba chaîne na biso ezaki to booster ba chaîne nga déjà R1 na temps wana to bandeli kelemba nga dana banda otalama bagag na nga déjà ebandai kopesa ozomona est-ce que pona ko booster ba chaîne ya baninga nyonso ezaki sikoyo il fallait to sangana bongo nga kutina baki to tiaka ta moi quelque chose que moninga ya yo ko tourner ou soit tu lukeli atama transport et mon babi te transport te tout ça en cas bénévolant ce qu'on attend un bénévolant mais il faut payer ça pena meilleur na yo il faut payer ça nga temps na yo mais attends ce que yo belise que nga pe jour non il faut na bela kaka po ezali kelemba non ndina si bon na zo bela jele mam na te mais ma zo bela tenga oh na bela tende bi bozana nga tenga na beli donc il est kay bongo. Si après presque des jours Karine ebi nga mère a tout nga makambo tando sola ezaki na nga côté après ça nga yo yaki tournage na nga te ozongi se ponga na yaki yo te nga bi oh mama na yaki tournage nga mais kasi prochainement tozonga na biso normal so yo tilinga nga pe na tieli yo tozonga normal et ça peut te tourner les GLM te tourner les maswaku et ozonga sko lisusu il fallait son nga so na tourner ayepe souti. Vous comprenez ce que era yep soutenir ce que yango pe elala kipo engesi ma pete ponga pe ngana ya kapete ba mo pe bobomi mamom bon et bon ce que to sande ni ata yo mo mira donc makambo ezaki na boye po biso nde toyoki la kiango pe na blaga pa ngana be le trio wana pe na kati na bino wana boye ezaki bitumba makasi nzo ande ba to makambu bazala pe ka bongo bala ba capricieuse normalement neti ngana Karine poto évoluer bien il faut qu'un producteur vraiment des asangisa biso nde babando asangisa na kala po ye aza capricieuse nga pe na capricieuse ce que makambo oya osalela ngate nga pe na osalela ngote est-ce que simba te na yebisa bango déjà dès le départ ngabi ngai nazana nga vraiment na yebite nde nzamba ça vraiment sincère nga soki olinganga nga pe na olingo na bongo est-ce que le quoi nga na mi pese pour ne lo non il faut me pese pas na nga donc voilà ya jelem na ndo raté te na ndo zalaka parce que jelem pe pas na nga ndo raté te maswa couper même mais Karine esalaka semaine moko deuxième semaine ya kiti nga pe na yaki ya été donc voilà to yo mona tout monde ce que ça bien tende to arrêta mais quoi on a bien ni simba bobo moi pene lo bien bato ebele ba yeba ke simba te bato ebele ba yeba ke bato ebele ba pesa biso chance te ya solo ouais c'est comme si que na oka pena kati na mino ke no bozaki na bato musu baza poka de na yoka poka ngolanda bino c'est-à-dire neti banani pour donner 4 personnes ezaki skoyo so neti ya tournage na nga na bengi ba invité na nga so pesa tournage à Karine na bengi ba invité so zaki batampoka bazaki on était déjà je l'aime à vivre bien Karine vivre bien nga vivre bien masoko pas vivre bien ce comme tampoka nde na mona été donc voilà mais so ko ngi lelo yo websa ndeko na yo Karine Amado par rapport au ndenge dia que non yo za mtalikolo website ni na mincho bo vraiment rebeba ndipo na bino mbale non yebise lote Karine to ebani na très bien omoni Karine ayebinga très bien ngape na ebi très bien Karine alinga téléphone mingi Karine vraiment alinga téléphone mingi skolo kwa alinga téléphone mingi c'est que yondo alinga téléphone mingi musalo linga omukie musalo linga parce que biso to linga vraiment koza nga za rattaché na téléphone na butu na moité Karine na moi nda za rattaché na téléphone ozomona okoye bise pe ko benge pe na tournage boye Karine na yebiso abimi mabimi neta na ndako omoni donc Karine aza bongo
donc nanga na ko changer Karine te donc c'est ma sœur na linga ke mingi na linga ka bongo ndenga zalela bongo mais ngana yé pena poto tout en bongo fait ka producteur producteur takaka monde to anda sala bongo ndenga na coordonnaka FBM na ebise mama tournage ya FBM pe na besoin na yo boye andima na yepe o te to biso na to ndongwana na makamba mbongo po wana eza ndero makamba na biso te ba on a comprendre ngabité parce que na pour ça ka yo na gele mboza la to sala les trio wana par rapport au mobile était mais biso ni ça to andima ki na yepe papa ekomi les mêmes jours Karine also pas belle qui so pas sala ni nango wana ayaka nete jele mayeka ye moko ça va toke no anengwa ngana capricieuse ne ngana capricieuse au monisco ena comme na ebe nga ki ya na ete donc ngamo na vandi na bi Karine o ya te jele mabi ti ero Karine o ya te ngabi Karine o ya te ka conseil ngo pesi conseil que non aza atika oza mingi na téléphone téléphone na butu na era mo ezandera musala normalement parce que so tobi toyeba Karine ya mado pour herbe so to ça non banzunzing Karine azaki te omona non Karine ayeko bima na nzunzing Karine abima na nzunzing liboso na nga Karine abima na nzunzing liboso na nga parce que YouTube et bon abima na temps YouTube non biso ya to sala na CD to yeba na na onte to kaka to jouer nga banda nzunzing liboso ni na CD na yeba na nga pe na onte mais na YouTube Karine abandi liboso ndekutu banjo binganga président na ye à l'époque banjo ko binganga pe na ya kapo asala biso ba featuring ndeto ya ko yeba na ka donc na yebi na yeba Karine très bien to yebi ndeni to dans ndeni to évolue akana yebi ba défaut na ye ba qualité na ye donc voilà. Ok, en tout cas, on a tous un peu précision par rapport à la division au Salamaki dans les quatre. Basi mbinga na kenda na biso pena kitoko makasi ya soto tala bino to nota place musuti to ta place wana ngako tu garçon moi bisinga bina ngamiema omoni bagagi na bino natala ngona wese ngabi otala na wese pona bi abi madame olinga te natala ngona misu na ye so ikaka bokote loka sika na zu téléphone na kimi na wese na selo kwa koti toilette na tali bino ka na wese tina osisa ya yo bima abi mais non bo déranger basi na biso na biso donc batebele ba yeba ka ke bino bo panza na bo panza bino donc voilà ndé sala ke to arrêter na biso pona to beba na te quoi donc voilà mais ko tala pena ke tango kanga bino misato wana bato bono déranger pe blague à part bino mo zo ba ina to pe la ko déranger ba fi ki ba fi ba déranger makasi wana mais et comme il a pe bino ke au monde appelle que ba dérangement pe ya ki ba téléphone trop et ça qui am so vendre be pesanga numéro à Karine on vendre be pesanga numéro à Gelem on vendre vraiment ba dérangement ezaki ebelé pour ba tumsunde ba non mona moni ba tumsu ba kantane to sala ba rôle wana ezayem sous personnage ba tumsu mona on comprend ton kantane bo sala ka bonde Karine na obotola mi bala bande ko na yo baza bongo eza na bongo te za ba rôle. Donc voilà, vraiment tout ça a dérangé et ça n'a pas si me soupe ça la chance te ba mona m sous mi ben m sous ba occupé biso te za pona ba fi wana or biso ba misusu to rendre na ba tout na ba engagement na biso so mona donc voilà. Ok, en tout cas, les hommes mal aussi quand même précision par rapport il y a les Cambia division au Salama qui dans les quatre. Parce que tout ce qu'on a besoin bonne entente. Les hommes avaient produit bon. Maman Tomi ça toi là. Pardon madi. Madi pour bino, ba jar na bino pour biso mbali to ko supporter ba jar wana. A produit ce tout ça so. Ils ont mégaté pardon. Comme mégaté quoi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, na besoin qu'on a biso to contient toujours son ambaki mirma to nga kempe to mikako solo là par rapport ya ba makambo oyo les cas surtout na monde ya YouTube et surtout ya musala na ye. Voilà, na mona ki tozaki lobi na matanga ya Muselu au mona organisation matanga ile ka kindenge nini par rapport to mona ki côté musuto moni to kanisa et to moni côté NTPC et puis c'est pour ma toute première fois na moni to kanisa NTPC mais na moni discussion te pour na moni za kama koto tiré bon ni tinga vraiment na ki retard na moni na organisation ngote mais na groupe WhatsApp to saleka moi ba critique ndambo par rapport à organisation
nde toyebelaka bagroupe ya whatsapp ya baartiste ezalaka normalement babanga te mpona baliste wana ebimaka mpo moto wana abimisaka baliste aolemba na ye te abimisa wana kaka baliste emotivaka mpe kutu beaucoup plus bato bapesi te mpo bapesa emotivaka vraiment bato bapesi te parce que tomona na liste momi suzi bantu akufaki mpe ya son âme liste ebimaki bato mosusu bapesaki te bapesaki mbala moko mpo bamoni bakombo na bango eza te donc publiquement bato bayebi na bamontant oui normalement omoni mira mosala na biso nde etambolaka boye eza mosala moko ya babengaka yango nini kwa concurrence eza mosala moko etambolaka na concurrence malheureusement biso tokendaka nango na baconcurrence moko déloyale mais normalement eza baconcurrence moko loyale o mosusu karine puto akotya 10 dollars nga abi karine puto atya 10 dollars nga atya 20 dollars omoni motu mosusu mpe amoni mpe mima atya 20 dollars te nge fina atya 40 dollars mais sikoyo ya bobombi bamontant wana sikoyo eyebana te nga mpe nakovanda nga ta natia nanga 5 dollars na yango mpe oyeba moto oyeba te moto mosusu atya mima ka ndenge azalaka bon ake otya 5 dollars seka asala yango na nko ozomona omona mpe te natia 5 dollars te esopanga natia 10 mais bobombi bamontant emotive te emotive bato te donc vraiment nga namonaki yango ekangaki motivation raison pour laquelle le monde ke mbongo ekoteka malonga te na matara moselu normalement yango moni mbongo mpe ekoti ya malonga te bato bazalaki motive te sur ça il fallait vraiment tomona bakombo ndenge ezalaka na baliste wana na bakombo na bamontant nango nazala nsima ya mbongo nazala kotize ya mbongo mpe na moto asalaki nini groupe wana bon normalement namoni mochopi moto azalaki na liste ye nde moto abandi akoma bakomba bato nde bato mosusu mpe bakonseyaki non mochopi efolongola très bien wana otya bamontant mpona motu nyonso ayeba ndenge évolution eyesala mpona mpe ya motivation ya bambongo oyo bato bakoki kopesa mais ezalaki déjà basi bayebisaki asala bongo te donc voilà mais eloko nga mpo na nga namonaka mpe ezalaki nango initiative moko ya bien pour éviter surtout la polémique entre vous pour tout monaka dernièrement na matanga ya Suziban tout monaki makamoleka ki belé surtout comme cotisation o esalaki ke tout monaki ba président Lombe nenge a le belaki nani Gabriel donc c'est la mbongo on est donc c'est la qui mbongo botaki ba problème belé monter quelque part ça qui peut bien non bah ça li bien te mais so bah ça la qui na lobby c'est la fin qui justifie les moyens, non? Donc, fin d'angoto monique simbité. Et simbité, au monique, ce qui est zaki, susuke, ezaki, le romoro ya bien, mais fallait simbande. Et simbité pour, et ça, les motivations, au monique, ya souzi, ezaki, autre chose. Ya souzi, so ba bomba ki, ya souzi, ba bomba ki te batika ki bongo ba kanga ki de groupe. Et tinda ba message te mais quand même bongo toujours mon évolution ndenge ezokendele mutachewe déjà ko toti mais wana ezaki mutu mususu ana mbongo matalaka ba tupe musu bande pe ko pekisa te ko sa te mo pe ba tiena bango pete ozomona te ko sa botia bambongo te pona ko bime ko kota YouTube ko sa mo pe mutu on pa pesi conseil pa tiena epete ozomona siko yebisanga et ça bien eza stratégie ya bien te eza stratégie moko ya mabe otoko bandela ngo susti parce que simbité oui ce que zo ba bongo nga ponanga na mona ba responsable oyo bazali bosiko na bino bata NTPC c'est comme si baluka ki kaka na batumba na bana lemba baluka ki bata ki expérience oyo lika liboso ya souci et ben ba problème oyo ça ki ke Gabriel tomboka ki makasi oyo ko bima kutuke président Lombe azana ye pina na problème itaika problème bana lemba nde baluka ki baluka ba faire asseoir kaka Gabriel yo posa moi lemba bon ngai naza mwana lemba te nga na mwana yolo parce que na botama na yolo ma na évolue na lemba nga na bimela na lemba président na nga modero aza mwana lemba et nga na bimela na lemba yango nazaka parmi bana lemba donc voilà mais na ka makamo ya yo ba siremo pe banyata ka bouton ke na lemba banyata ka bouton uzaka suko mwana YouTube te banyata ka pe na bouton makambo wana bon ezalaka nde nini esalama nde nini ezalaka par rapport que so longwe no groupe mona lemba nde esalama so longwe groupe olongwe msusu groupe bando travailler na groupe moko bolongwe groupe msusu président ko za na kanda
na kanda wana ya mso mwa yebisi ba périer bobenga kete vous comprendre kasi sala maka bongo batu nyonso ba président nyonso alemba basala bongo omona ayebisi ya mosusu ke non bapiri yo bobengaka ete mikolo bobengaka ete parce que alongwe epa na nga mwa rankine wana sikoyo esalaka ya mosusu moto auti obima sika omoni eti babili bongo mpo bili mpe abimi na lemba ti so bimi bongo après ale babandi oniata oyo bobengaka ete bose mpo akita azongaka na sa makolo na bango sikoyo eza mpe na bato mosusu baniataka bango te bato mosusu ko nde nzambe asalela bango yo oniate ndeni parce que nzambe esokaka biso nzambe atelemisi so nzambe afongoli porte moto akokanga aza te sikoyo yo okanga ndeni esimba te donc mosusu na lemba bato baza 3 ou 4 baorganiza batournage baobenga te mais bana bandali bazali bana kasavubu bazali na kalamu mpe bazali ozo comprendre yango mona moto ata na otourne na lemba te bakote mosusu na otourne donc voilà est-ce que otourne so na bato na organisation bana lemba te na tourna te kasi ezala bongo ti te banda wana te banda wana esilaka nango parce que ere esalami bongo toyeti tobomi moto ekufi nango après ye moko père nanga azongeli kotyanga na batournage père nanga azongeli kotyanga na batournage alibango mpe bazongeli kotyanga na batournage na tournage nde bakomo kamwa la père faut comprendre azobomba komo bor ezala kombo aolanda yo aoregrete mpo na yo okoba otanga kombo na ye vraiment te nasi naloba ede ana bime pa ya mode après sikoyo bato sikoyo bakomo ya mema otourne awa ose biso mpe fete ozongelaka kobenga yo nde place na yo comprendre donc bato bando abenganga te donc bazwaki ok omona msu producteur moko abi mema natiaki na casting me bayebisi ngai esimba te boye donc ozomona nde place na yo comprendre ke mwa bouton moko baperi nga mpe bakomesanga mema tala bayebisi biso tolongolo na casting me biso tokolongolo na casting te oye place na yo comprendre ndesko eye azongisi ngali mpe nazongi nanga mpe kotourne na lemba nazongela mpe kotourne na lemba estce makambo awilo ekwei sikoyo awilo akufi sikoyo tondongwanaki sikoyo na bana lemba oui tondongwani sikoyo na bana lemba sikoyo tourne na lemba esu te parce que tondongwani na bana lemba eza bongo te kenda bongo tondongwana so na bana lemba encore mais oui tondongwana te ndeni parce que bango bazalaki contre makambo so tonda oloba siko donc biso bango balinga ete tolobake awula kufa na carnaval ya héritier bango balinga ete toloba bongo te biso bango balinga balobake awula azalaki fani moko banda olekana ne kaka nde batuti ye kaka bongo ekeka bongo siko biso mpe toboya na biso mpe bongo siko biso tolingi toloba vérité bango balinga vérité te yango tobebana eti il faut ça pena clair koloba bino te ba ngai nazalaki pour te po awula azalaki moto oyo azalaki tofandaka na ye tovivaka na ye si te mpe bongisa maluba omoni biso nde toza boye toa ebele toanga moko te biso toa association mobimba les intimes nanga te nga naka fondateur nga na fondatrice omoni nde nga na boye naka fondatrice toza vraiment association mobimba tozalaki contre tozalaki vraiment contre par rapport que to travailler na ye alongwaka akendaka ko travailler na lemba parce que mutu na bino acteur na bino akufi ya lemba ti aso ya biso te alongwa déjà acteur na biso ndesko yango elo esalaka ke non toya toluka tobongisa likambo yango ekende ndenge ezalelaki bino siko bolinga bosala neti mwa mascarade ye mpe alandaki kaka mama alanda ngulu siko eloko alande toboyaki yango tobongisaki yango mais jusqu'à présent moto bomama nango be randongo ezaka bon moto pe e bomana te parce que tokabwana ke des poissons po ekota ba ingir banini donc to koma sera bon ke ba biso nde to comprendre ke te banguna na biso mususu babata makala bango donc voilà to comprendre bon bible za ko pesa biso elo moko savoir vivre bible zo tunda biso un monde réellement vivant toluka kimia Mirma. Dans la vie, il faut qu'on loue à Kimia. Étant que ma sœur, n'a conseillé que vous loue à Kimia, bino ba comédien. Surtout ba comédien, ba mbel bazana problème té. Niveau makambo zo na teo penzako na teo pe na pasteur.
pasteur pena lelo amen. En tout cas faut boluka kimi entre vous les artistes comédiens. Namona tanda salaka émission moko alobela ka makambo ya yona Cardozo sikonde nini quand même boza bande quoi il faut déjà kimi kota. To blokana. Tu solate. Ne me dis pas ça. Oh. To solate. Ne me dis pas ça. Oh. Alobani. En tout cas ma sœur Cardozo ndekonanga mwasi oyebi dia to beta kati kitoko boluka kimia s'il vous plaît parce que on est en famille. Boluka kimia na émission nanga na lina la kota nanga mozindo te na bika boluka kimia bo mamoto. Amen koko moteya. Omoni ngamira nga en bandana za mwam kete mama pisa sa so tuna ya yepiso. A yepiso ke Mireille atumula batuti. Munda tumula batuti aloba apete mais ko tumulete. So tumuli penza yaka. Nga banda bo mwana nga tumula na batuti. So omoni mi masili ki to mi malobili kamo be se batumuli. Nga sko na linga batumula ngate. Mena mara mususu oza po tumuli nga bo wana pire nga na tele na sina ko tela nga ina se mais mususu batu na nga siko mususu bolinga bongo te moi ba attaquer. Sko so ba attaquer ngate. Ozo mona donc nga mususu na éviter na ngo mais mutu mususu ko comprendre na été. Donc voilà. Fait partie ça mbi luka ki mela mutu nyonso entre vous les artistes comédiens, il faut qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix la paix primée. Ezamala momingi. To changer un peu page. Na moni bino ba comédien et ça nga bien makasi. Ndenge bozo bala bala eke na kitoko. Bozo bala bande ko na biso basi presque nazo mona mabala so comédien mo abali problème ebimikaka. Mama Kalunga balaka problème ebimaki. Après tout comme on a sous coquette tu ko balawa problème. Car il n'y pas la balaka problème. Il faut quoi y pas balaka problème. Ndeko na biso bimisi après une année sepeli na ye qui a posté mbali na ye il sala bien mutinyo so sala bongo. Mais tu comme on a la vidéo moko tambol dans les réseaux sociaux. Une tantine là, pingi là, na niveau ya Belgique, abani ko loba mobile na abani ko critiquer na mobile. Obomba ka mobile na yo wana kuto lokola grand P ainsi de suite. Et loko wana tango yo ozali comédienne. Omo mona na lisuni. Bon, ngai na habité. Au monde na vie, il faut savoir respecter la décision de trop. Donc décision ya mutu na mutu faut ba ko respecter yango. Il faut ku azam mwana mukiete ye moko ba solola ki na mobali na ye batu bazala ite. Ba komiti na niveau ya ko officialiser bolingo na bango. Batu bazala ite. To yo mona obison sora na télévision. To moni na télévision to ebi ke balobi que le mariage soit honoré par tous. Donc biso nyonso il faut honorer mariage. Donc biso se fait applaudir, il faut que vraiment félicitations au longwe na qui célibataire au commis marié. Célibat est quoi? Toro qui peut-être que mobalango nde batu baloba. Aza mwana mukie mobalango aza mukolo mobalango azelongi mabe mobalango azelongi kitoko. Oh mutu yé moko azu décision na yé ezo dépendre na yé moko donc biso to kota mwana te wana eza vie privée na yé ataku tunde balobaki ba artiste bazana ba vie privée te non wana eza choix na yé oya sali libela vie na yé mobimba donc akosala ngote ya hasard boye akosala ngote choix mo be po abandela pour la deuxième fois non asali choix moko boye o ayebi ke choix na nga na sali oyo eza bolingo ya vie na nga donc neti tantine wana so pingi la na oyo ka vraiment nga na oye bisaye a s'occuper na ba faire na ye makambo eza ebele omoni poto kuna place bazala ba stress ezala makasi donc moni biso tozala na ba stress te po ani biso ba terrasse lekala Kinshasa bon ba terrasse te biso ba terrasse donc so yoki ka mutu esi okeza nu ozu mwa kopo ya malili omeli tozo mona bato bazo bina neti ba dance moko ebima bakota changu wana na yeso na linga ngo fort oyeba na changu bazala so bandi ko bunda boye donc olonga obandi oseka ozomona
siko donc vraiment à s'occuper na mamnae atika mama Renate asali déjà vie na ye ezate ke aomeka ba pexera mutu oyo alinga kende wa kete Renate asaki asa bali donc ba bandi bolingo na bango vie na bango foyer na bango tout voir même les maris d'autrui ezalaka te bakokangisa ye voir même bakokangisa ye ezalaka te donc moni nayebi te makambo oyo esepasaka na bacongolais congolais abangaka te ata place boyebi se moto eza wana alingaka atya liboko ozomona mpo mobali wana mpa koopoursuivre bango na bango kuna na poto kuna bayebi ndeni basala makambo yango mais oui akoopoursuivre ye ezalaka te ozomona donc biso vraiment toyokaki lisolo wana esala biso kitoko te tosepela nango te parce que Renate ndenge aza wana azala na problématique te azarno problématique te à éviter ba pour Renate na sosali remarque aya na yoki ozomona déjà mutu déjà za bongo omona ki azana komikitisa donc batika makamana ba polémique mo ezanga na mutu na makolo donc voilà voir ma personnalité ya maman il faut que ça asali mabe makasi donc asali vraiment mabe makasi olelisi mutu omoni eyana bato mususu nzamba linga te basimba bango bato mususu vraiment baza o ba élu de Dieu nzamba linga te basimba bango so simbi le quoi osimbi prine ya liso nzambe donc eza vraiment kitoko te maman qui peut maramna yo so za na bana na yo so za na mobali na o qui peut no maramna bango donc rien à voir ya okota na maramba ya foya batu et ça kitoko te ça dit vraiment kitoko sembla que ndeko biso pingi la congolaise en tout cas sembla que au choisir adresse Morabienté au choisir adresse Morabienté na muto kuta lobarate azana université ya Kara mais suka suko lobisier pona mona ki Renate avec na baitana a loba ki akoko loba donc a côté qui vite que intimité na ye a lobby donc en tout cas il faut éviter de pareilles choses na vie soko sali mutu mabe et kozongela d'une manière ou d'une autre donc fais gaffe na makambo kozongela souti même nga na zolo ba pena boye et s'il vous plaît tika batushaka ba mariété mutu abala ko toucher te po mobali na oya mobali na koya vraiment ko toucher na yo et ndeko na yo moi si ça va mais ok toucher na mobali il est pas un comédien te donc ce n'est pas bon na moi il a changé chapitre ça na un mort par rapport à ndeko na il faut ko ipsa likambo par rapport à likambo yo bon nga pona nga na ipsa il faut ko donc les chats bois la caravane passe omoni makamusu sezala donc batu ba makelela wenze kwa batu bazo ganga mbwazo ganga yozo leka donc osa makamna yo omoni tu es vraiment une femme pardon forte oza mwasi moko makasi ozo sa makambu ya minene donc ce qui peut na makamna yo omoni makamusu so yaka na vie et ba distraction omona mutu mo olinga kocho na distraction même sur na projet mo bozo lingo sala ya kocho na ba distraction parce que eza na bato ebele mususu ba mona ba artiste na ba vision mususu ke ba artiste batanzala ba artiste batamatolo ba artiste ba kokata kosombelo roboiti mais or ba artiste ba changer na ba initiative osomona ba changer ba initiative et oyebi ndenge mutu asala te pour à vivre donc so ya yebi ayebi yo te mais biso emsu bandeko na to yebi biso bandeko no to yebi valeur na yo donc ça maram na yo nzambe apambola voilà nzambe apambola Renate il faut ko en tout cas soit calme oh loba ki so lobby en tout cas ko loba société pour yo to yebi na université ya Kara na mona ko chaque fois na moninga na moni souté Barcelone Barcelone a voyagé à Zaraté, à France. Donc Barcelone vraiment un bon voyage. Tu es que Tara yo la folle. Mutali boma na biso quoi. Ye penza na minute yo kate. Ato comme minute. Ato na ba message te. Pour depuis na komela ke na atangi te pas changer numéro avant voyager. Mais numéro na na pesa nga avant voyager na komela ke on me dit ce qu'on est répondre ngate. Donc savourer na bolingo. Pour to lo ba France te pour dasa kenda. Donc savourer na bolingo. Mais oui bike bino ba comédien bandiko na biso. Na linga bino mi bolinga na mingi so ki si un problème
ya matanga. Mais élévation moninga ya baninga na bino to bino na bino so moninga mo kaze mo élevé mo likamne mo simbi kaka bino kaka pami bino bosali ba fort compte pona koloba mabe ya ndeko na bino Barcelone que voyage accueilli eza babengisi ye na mama di mama mon livre eza solo que moi je m'tabengisi ye po yo pe uza mutu na ya. Ah bon, éclaircir biso. Ouais, Barcelone pena mutu na nga penza ya kati quoi. Bon, biso nso toyebi ke Barcelone abande ko bongama makasi pona voyage na ye. Ebanda lelo te kala nga depuis na eba Barcelone na yebi ke Barcelone alukanzela poto. Depuis nga na eba ye. Donc et dans une surprise te ya omona ye mbala na France to na komoni na aéroport pona yebi ke abanda ko lukanzela wana. Et lelo o epesa melie po ba escroka epe trop ba lie epe bambongo pe trop mais lelo sko epesa mi ki akende vraiment nzela ngo o ya bande ko luka sko pourquoi ka tozana makanisi ke eza mère muta memi pour première fois mère loko amema ki de deuxième fois pesa pe ka mère non maman livre na makambo azana ete nani Barcelone a ke voyage ya ye de babungisa ki na mobile na ye pour a rejoindre mobile na ye. Donc vraiment il faut tout applaudir tout produire yango parce que ndenga kebongo a ou melanete a saka 3 mois ils a devoir a opesa batunyoso 3 mois après yozonga quel belle terre mais a ke pas mobile na ite te mazonga musko musale zala awat mobile na ibaki wapa ibaki na musana biso non tout pena ba réaliste tout ba réaliste. Batu balobela ndeko na ngala mwasi mingi ke no kutu yo to mona daba émission ke yo mobile bala yo kuna kutu za deuxième bureau mobile na kuna za mwasi mususu titi mais lelo nzamba sali akekuta na mobile na botika afana mobile na ye a savourer te autika ka mwana parce que bébé na biso bark atikala kuna atanga na bekola kuna po azama yele koleka biso mo ba mama atika kuna comme ça yé Barcelone ayo zonga apoto travail bo to tourner te net nga mikolo na tourner ba film ne trop. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui ok c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce mois. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien. DiCaprio. Papa Julien. DiCaprio. Omonio. Eh, la jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mouille de l'omaïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto bolongwate. Oh, ça tourne au mobile. Yango jibe service. Et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Sylvain, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service.
Et ça coupe tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oyo asungaka baofele nzambe akota likambo na ye. Bamama baza na fondation oyo baza na bana ebele, baza na bato ebele. Rentrée scolaire yango oyo bana baofele po batanga. Yo muto lingaka baorfele balia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka nde azosunga bana nyonso bazana babalabala, bazana banzela, benfirmier, bendikapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na $1 na yo, na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazwa eloko kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba alobi senga kopesa eleke senga kozwa. Tango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa baofele atiaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 229. Ce que tu as tourné, tu fais un zone pour tout continuer mon salade. Des bons comptes font de beaux amis. Moninga malam, ba ki na tangwa passe. Moninga soki azui likambo esenga kobatela malamu et puis so muninga azate fo batela eloko ne pena malamu pour ne funa batela eloko na pour muninga kuta on état normal lelo Barcelone azate to moni lalo alongo na kata groupe ake pare na te foko siko yo jija on est pour waza pire yo bon lalo alongo qui avant Barcelone a voyagé alongo qui déjà et ngai na mona absence à lalo jour na kende tournage ya film ma belle-mère je pense ndena parce que la lumu to so casting la lumu ta komela ngai ke non mama au tourner lobby boya briefing nga ba tableau et na mona Barcelone mom ta komelenga
et Barcelone yemo pe comme tanda be nganga tina comme na lia tournage tina tourner on a mon absence la luna tourner mama non mon la lute amina ngai la lou les loso pas asa empêché c'est un bon et qui après na yota l'émission na bango na moni ba tuni pe ka même question wana alobi ke non la lou mikolo yo asa ça moi likolo après tu moni par Renate donc biso so doka mo pe ka to e ba pété pourquoi la longo alongwe. Donc la lune de ko expliquer biso raison oyo alongweli parce que biso non totuni ndeko na biso Barcelone te pour la ministre pas ata voyager na ye. Azati nga dans solene ya suka parce que Amina nga moko boye Junior Longonjo que je salue. Amina nga wana atalenga na film à Barcelone au to sala ki ya titre ngo zani bana 30 ans. Atalenga na film na ndesinga mi manalinga Barcelone mingi pesanga numéro na ye comme ça na prochain film boko tourner na site na biso pas là ba on a limité de la na on a contact pe na Barcelone de na prochain film ba kendo tourner nga za quitter le film et lundi ndesiko ba yo programmer nga ndesiko yo Barcelone a komelenga ke azana besoin que kotala mama ya garçon go papa na bango akufa ki bazana matanga yesko azwaki okazaki na pa liboso amona ba parents ya garçon na vanga ko to camarade na mona po bakenda tourner ndabaki akenda assister bango na day nde na pesa ki numéro ya garçon na nde yango nazwaki sko deuxième numéro na ngape na ebete ke akomi prêt au voyage na matanga sko na okomele na zokende matanga olobi nde nini po na ebeke to kuta un jour enterrement. Des Billy a informé qu'il a voyagé le même jour. Donc voilà, on a été après, on a été bongo. Eh, Lalou. Na Lukayo. Oh, Lukayo makasi. Na Lukayo na Lalou. Ah, c'est pas il faut coup. Lalou. Na mi na Lukayo. Na Lukayo Lalou. So moi appelle na yamba to sola nanu. To sola pe nanu. Pour me belé be to sola. Ah, obeta pe na kacho fungola biso lungwe pona nini. Machin. Parce que ngai comme ngai Lalou azanga na iba Lalou ndene iba Lalou et pas Gogan. Oui Gogan. Très bien. Iba Lalou et pas Gogan parce que Gogan azaki acteur nanga era longue pas vie de loin avec pas nanga. Era ipa nanga le quoi biso to banda organiser ba tournage nde a commencer ko mimelanga Lalou. Donc pire petit na ye quoi. Mimelanga Lalou que non mère so pe ba tournage eza ko tsara Lalou donc moi na mon na ebité. Poli na niveau 0. Donc moi na moko na ebité. Na yamba la luna mutema rofonga mananda kote na babilo na nga na be mission na bani nyonso banda osala. Na ndenge e osala que Gogan ayo lukele pe espace nda mema esko Gogan ta tchaye pa Barcelone. Oso monande atia esko pa Barcelone. Ngape jo akene pa Barcelone na bi Gogan otindi la lue pa Barcelone ngabi c'est bon. Lukana za na confiance la lue na beke la lue akwabize kunati. Donc naebi vraiment la lue très bien. Naebi te loro nini o esala ke la lue lungwa kuna parce que la lue vraiment za mwana. Donc naebi sur petit frère moko poli na niveau moko ondimati. Voilà. Alors bien. Lalou ka ndenge otugo ka na lepa Lalou yo yebi na lukayo la luko to beta kati to beta na katu sola na moto ko mo shite émission na biso là les camoufles to lobi ngote et donc péché mortel. Ah bon? Péché mortel. Mon na théâtre biso to l'équipe ba nigérien. OK. Groupe salon otangi bandakawa ba Tanzanie bazala kité. Ba Nigérien bazala kité. Ba Ivoirien bazala kité. Donc ba Congolais tout ça ba talent makasi. Mais tout le monde de connaissance Gomez bengi Mobutu. Irsil Pechanga kolo charisme ba ki na Nigérien ba sali ba vidéo en tout cas biso tout c'est là qui makasi. Moussa leki ki to vraiment félicitations. Mais kaka bino moko ba comédien mon réellement vivant. Basal ba faux compte bandi ko publier mabe bandi ko finga Gomez bandi ko lobela pechanga keno bakina niveau passé ba yo folo bala langi nini yo tangu mona makamane ngwala na biozaka na pour les lobanan. Bon, netinga vraiment boy na sepela na ngote pourquoi parce que
biso nyonso po Irsil pa na bafan na ye Irsil pe aza na bafan na ye o balingaki makasi déjà artiste na artiste azana na bafan na ye moko à part bafan o musu ezala balandaka ba artiste nyonso mais ena mutu musu ngana lingaka Irsil ena mutu musu ngana lingaka Mirma ela baba simso benga Mirma nga sepelaka na taina ozomona déjà mutu soki ake de l'avant parce que ko tourner de na Nigeria wana eza mutu asali pa ozomona mutu asali pa déjà à côté na ba Nollywood wana asali pa na tango mutu asali pa bongo aza mutu moko il faut toi applaudir toi encourager et ko sala ndeni sko po que tourner ta na France producteur moi ko bimate azo esu sila ki ndata na France kuna ki tourner pourquoi pas pourquoi pas nous siko ngasko elo ekamsa ngasko yo mona msusu ka ba congolais ba monisko Irsil atape ba tumso moi pe ba ndolinga au moins boti bon terme be mo jalousie mo be banjo mata bango pourquoi ye ba moni ba moneta bongi neta ke osimba lola neta simbe lamba Yesu non et puis que et ça biso moni biso mo ba artiste ça biso passe ba Nigérian de ça bango passe donc ba comprendre biso te o peuple ndeni oyo to ndimi de kona bango akoma ko jouer na biso mais bango ba sepe na ngote yebisanga nanu neti Gomez mabine za wapi nga obike nga tisiko na mona mabine te pourquoi parce que neti so abi Irsil aza camarade ya na ye na tango emsu osepela na mutu ba tourna ba uta ba groupe moko siko amoni ke nga pe na komi ko produire awa na benda pende ko na nga to bando travailler na mabeza te abenzi Irsil banjo travailler pourquoi ko créer ba faux compte moko boye pour bandi ko finga batu bo banjo ba n'importe quoi baliza bako ba silikaki babi que parce que hier ça prena ki na mutu ba aussi là non parce que na bango moko boye mira au monde ndeza boye ndenge déjà toyebi que na théâtre moi de kamoro boya ba fan ezalaka toyebi que eza famille Libota na les Abakouk déjà ce qui te moni que msusu mutu moko boye akei msusu ba biso to awa batu msusu bobe batu auto koma batu ba finga c'est que eza batu tel peut-être ba supposer ki ozomona mutu akoye ko supposer mais lobi te que eza bino mais ce qui msusu boye libanga na mulili parole ba eza ye bon boyele kondima po anikake azo finga biso azo bana biso et salima be ngapo na ngana osenga na bandeko ba fan ezala bandeko na biso mo ba artiste vraiment to luka to soutenir ka mutu artiste mboka na biso a okende de l'avant to soutenir biso ko to tindiki ya kende liboso neti ba Barcelone bonde ba ke ba France bongo ba okuta na taso pe na français ni nyango wana a produire ye et ça la peut bien fierté ya mboka na biso Congo. Fierté ya mboka na biso Congo mais soki to osala bongo to luka te batu ba ke liboso to luka pe te mboka na biso et avancer oyebi ke blague à part ba audio bimi belé ba audio bimi futi moko bimi ba voice o ya groupe Simba bana groupe Simba sala groupe na bango mais ba voice moko bimi na kati bimi ke entre bango na bango bana groupe Simba ko benda ne bandi siko batu musu ba bike non pourquoi kaka bana ya groupe Simba bango na bango ne ba mutu baningisa ka réseaux sociaux entre bango na bango za ko bendana to monaka côté mususu sila na Belleville ko bendana to mona izaka peshanga beta mo karamela mon bazongisa kata makamango. Pourquoi Karabana ya groupe Simba? Siko bino tang boza batse comédien, tang bozo mona makamane mwana. Na bike oloba ke noté. Maman eza bata groupe Simba. Mais batu musu balobi Jérémie asali fo sabi ke akoloba. Pona ni batoucher sila. Batu musu oh, mais pourquoi Jérémie tang batouchera Belleville ya lo baraté. Ndeni ka batoucher Simba batoucher sila ya lobi. Je pense que vous avez des réseaux sociaux. Je pense que vous avez des comment aller bon, netinga boye makambu ya groupe Simba na ebité
makambo vraiment ya groupe Simba nga na lobango groupe Simba eza na père eza na papa na bango papa na bango azali na loba pourquoi azoumela pona avandisa bana na ye asulula na bango qu'est-ce qui se passe na niveau oyo ekomela na ebite parce que ezaka isusu concurrence loyalité comme déjà déloyale au mona o azolinga déstabiliser pardon muninga oyo o pazolinga déstabiliser muninga o ezo sala soni makasi parce que comme on a déjà ba grande dame oyo emsu bato musu banviaka na musika omona emsu ba insulté to ba oloba ba insanité ba oloba mabe contre bango et ça la vraiment biso ba misusu o bien te o tala ke emsu mutu mo boye msusu aye bien msusu style ngo ndenga vivre te abandika ko finga eto mutu mo boye aye bindenge belle vie a vivre te a fingi eto irsil omoni e sala mabe makasi nga na nga pona nga na oloba ke lokola msusu Jérémie azape ya Simba pourquoi pas ya ozana kati pona okabula bandeko na bino parce que eza lokwa bandeko ba obunda po to tambola bien il faut to cha kimia pourquoi pas ya oloba ya pesa su on eza ko pesa su moto donc papa na biso président Lombe pardon s'il vous plaît pardon vraiment na bondelo je t'en conjure pardon s'il vous plaît vandisa bana na yo solola na bango nanu solola na bango nanu po makambo o soki elongwe moni bolingo mususu ezalaka bon tobomi na biso kaka moto me totamba na biso nzela moko te esala mpe bato bien ozomona mais ere nyonso koswana ezo honore biso te ezo aza mutu na bango donc ezo honore biso omona ata tozwi na bafatu miracle ya toye na bango wana ka bato na bango donc ezo honore biso te voilà en tout cas président Lombe aponaka pe so otali président Lombe kobanda bana groupe Salongo baro na ezaleka ya kimia balobaka papa malamba monaka epa bana abimisa bana ba leader toyebi basala musa kito bakenda liboso mais ce que problème ezali ke bana bokomi koteka image ya malamu te ya papa Elombe en tout cas président Lombe oza papa nayebi ke mwana so akoli ezala pasi po pesa yesu mibeko ezala pena pasi mais toyebi pena ke bana ya président Lombe bosala mosala kitoko malamu tolinga bino makasi mais boluka kimia entre vous et kozala malamu mingi na mona zotika yo groupe na yo ekufa te kufa pourquoi mais ngamo na kufi te bo groupe ekufa te ne kana rasute ata banzonzingi bo groupe na yo ya solo non fula ke no pena tout droit nanga ekufa te groupe nanga ezali omoni monde otoza o yango tobeta masolo awa monde otoza awa eza monde moko nayebi te nga pe na comprendre yango te jalousie nde eza makasi na nga moko be navanda namonaki na bana oyo nga na obimisa bana oyo natika nango ehilele na riti na miniti oyo riti ya na Afrique du Sud omona me na tourna na nga banzonzi shilele azala wana bana mosusu mpe bana besoin bakota bakota bomona bango nga abimisaka na nga bato na motema mabe te oui solola te nandeni nasolola te baba yo linga osola te yo sola te nandeni balinga basola yo mona bacha ba likolo ok place wana nga mwa nzambe nga pena mwana nzambe pena so ye esimba te donc non yebiso vraiment te nga kotena na kino nga nzelo nkete nga kenda nzela éclairage donc voilà mais kola sunga yo akola sungo vraiment ozalaka bongo po toyoka mpe ke non osololaka esimba te yango nomoni okoma na kanda baninga tout ça jamais tala nga na bima na 2015 moni 2015 nde na bima na nzonzi 2015 ti lelo kombo na nga elobamaka ti lelo donc ata oyo abimi nga napesi na ngai nde espace aya telema na ye oyo abimi napesi espace aya telema ne mais oya te mpo ngumbangumba okotanga na saki okotanga na garage na okota te okotanga garage na ndeni mpo nga pema na obunda pene nde bamashaku babunda ti na suka naza oh ti na suka naza
Merci beaucoup nazalaki nesengo ya koyembela bino Mirma la grande dame. Amona suksi nango apo na boza ozelango. Oza ozelango be na grande dame. Voilà, batba retenir ni pour l'émission lelo surtout et puis numéro obanga opesa pour le dérangement. Numéro na ngeza na public ba mona on chaîne nga batu bakomela na bona. Normalement. Ba mona ngo qui m'appelle numéro pour ne faut pas dégâts belé comme ça là. To sala nini ya mabe. Te to boy apesa numéro te to ki ma ba dérangement moni batu mususu à comprendre te mususu moni opesa numéro akanti mususu opesa numéro oluka engagement. Or no ba ROT. Donc voilà na pesi batu so balinga mi mambote mi mape alela bino. Il y a trop, il y a des gars quoi. Donc, Banque mondiale, exemple, souvent, on a pêché un bote. Rodriguez Saouna, Mobutu, on a pêché un bote, on a pêché un bote, na Karine Poutou, Givenchy Toya, Balobi, on a pêché Mobutu, Moussousou, Trident, on a Cordon, et association, on a pêché Gogan Suprême, on a pêché un bote belé, donc voilà. Et puis, dis moi comment ça, maintenant, mon compagnon était Karine Malembe. Karine Malembe, pour n'ambina mire, maintenant, c'est comme poison. Comme poison. Merci beaucoup, Naba Bolanda Kibiso, Zaki Bongo, l'incroyable Miran qui envoie Zaki na micro. Merci aussi à Louisomba, les grands mannequins, pourquoi pas, et Sylvie Biadia, joyeux anniversaire, Motama Ela Munzambe, Abatela Baksaosu, Yaminga Koleka. Merci beaucoup à Yves Pan, directeur des faux, pourquoi pas, à Charlie Poutosika Bilengi, et Esther Mange Fandi, merci beaucoup à mon bof. Jelengimbi depuis États-Unis. Ngalabino Tokutani, Malasi Masuki Sozongite. Merci.